kopesa mwasi oyo azanga trompe mwana. Il est capable ya kozoa kizengi oyo atangisa kasoi pe akoni moto. Il est capable Zamboyo, Zamboyo. Il est capable Zamboyo. Bandeko balandia Zai TV pe o nyoso ba kolanda biso sur l'internet to tindeli bino mbote likolo na nzambe oyo azali likolo na banzambe nyoso kombo na ye Yesu Kristo pe to zali ko remercier Zai TV pona initiative yo basali idée pe innovation ba développer po ete bato ba ko kolanda biso à travers le monde na voix ya channel na bango. Mais avant tout banda tozali ko zwali boso mwa losambo muke bongo toko continuer. Nzambe to komisio Nzambe na Abraham, Nzambe na Isaac pe Nzambe na Jacobo. Tata na nkolo na biso Yesu Kristo mokonzi oyo azali vivant oyo asala likolo na se asala biloko toko mona pe toko mona te. Nzambe nyonso azali na contrôle na yo. Yo sala bato na mokilo yo. Pete totiki émission alelo na mapoko na yo sous contrôle na yo pe yo pesinga l'autorité ya ko belela kombo na yo pe ko kanga oyo nyonso to permettre te e salama na bomo na biso na poko na lelo to kangi yango oyo nyonso to fungoli na sena moyo yo fungoli yango na likolo. Tika ete makila wana yo sopaki ya 2000 ans ebe bisa nyonso ezali ya force ya molili oyo ezali kolanda biso oyo ezali ko monitoring makambo to kosala bamona présence na biso te kasi bamona esprit na yo kati na biso molimo santo na nzambe oyo epesaka biso sagesse mayele ya koloba makambo na saison oyo topesi yo merci pe lisusu na foi ya kondima te yo ozali l'auteur pe finisseur ya foi ya bomo na biso naza na makasi moko te naza na nguya moko te kasi na molimo na okati na bomo na ngai nde nyonso ezali possible na kombo likolo na bakombo nyonso kombo na mwana na Yesu Kristo mokonzi amen. Tozali na sujet moko ya munene na poko na lelo tokoloba mingi sur comment détruire délivrance de l'héritage maléfique oyo ezali kolanda bato belé baye bakate batamulaka sur la malédiction. Mais avant tout banda yango tokoloba boye image nini ozwa image ya nzambe to image ya diable yango na yango avant na banda tokotala te na Genèse chapitre 1 verset 1 elobeli biso polele boete ezalaki na bitumba na likolo na likolo penza na monde invisible bitumba wana moya ko déterminer date salamate ezalaki esalamaki tellement kala ageless presence na monde spirituel na yango nzambe tango asalaki mokili asalaki yango ezalaki parfait. Totangi na Deutéronomie chapitre 32 verset 4 elobeli biso bo oyo bakolinga kolanda batala na Bible malamu. Na Esaïe chapitre 45 verset 18. Na Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 Nzambe atia kati na moto oto bengi éternité ke moto nyonso ezali lokola conscience o ezali ko animer moto ke
ata ozali moto ya mabe na ndenge nini me na lere moko ozoyeba na monoko na yo ke nzambe azali. Totalaka na bafilme tomonaka na makambo ebele elekaka soki moto asali faute balobaka akombo na Yesu Kristo. Pona nini balobaka Buddha te, pona nini balobaka Mohamed te, tango nini pona nini balobaka premier ministre président mboka moko te, balobaka toujours Yesu Kristo. Yango moni sika nzambe atia éternité na ikati na moto nyonso azali na pema. Pe tomoni na mokanda na Psaume chapitre 18 verset 30. Irobeli biso makambo yo. To bakapeli susu te nzambe azalaki na kanda makasi pe na kanda makasi wana ezalaki na race mosusu oyo esalamaka na mokili avant nzambe asala Adam na Eva. Bazobenga yango ba race pré-adamique. Bazalaki bato bazalaki ko vivre na mokili awa avant Adam na Eva bazala. Soko tangi na mokanda na Job chapitre 9 verset 1 à 8 okomona yango. Pe soki otangi na mokanda na Jérémie chapitre 4 verset 23 à 27 okomona te ba démon origine ba démon place bazali ba utawana. Et puis okotanga lisusu na Esaïe chapitre 24 verset 1 okomona origine ya ba démon place ba utela. Mais to continuer sikoyo ndenge to koloba to ko continuer koloba boy. Après Nzambe aki ko recréer mokili, pe alobaki na mokanda na Genèse chapitre 26 alobi boye, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Omani nzambe alobaki awa faisons l'homme ezalaki na pluriel ezalaki te nzambe alobi ngai nzambe na sala moto te alobi faisons l'homme selon notre image. Toye kokende awa na Genèse chapitre 2 na verset 15 na 17 alobeli biso boye l'Éternel dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et puis, na 17 alobi, mais, apesaki mibeko, aroba kite, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alobi, ndengi wana, ba mibeko nzamba apesaki na Adam. Et puis, toye kotalakte, na Genèse chapitre 3, 16, elobeli bisobe, rupture, ya alliance. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceintures. Tomoni awa esika deja mikakatano oyo esalama na makambo ya mabala ndenge te nzambe na plan original na etango asalaki moto na intention moko te moto azala malamu me tomoni te eloko moko boye esalamaki pe ezali bizarre ezali pe mystérieux eyaki kosalama. Conflit déjà ekotaki entre mwasi na mobali. Yango monete mabala mingi ezali kotambola malamu te. Toye bango source nango na mokanda na Genèse déjà ezalaki po o ezali message ya mokolote viendra un jour tokolimbolango na mozindo. Mais te komona susu l'intrusion de la violence. Violence ekokota na mokili. Tomoni awa Adam connut sa femme. Elle enfanta un fils. Balobi lisusu awa na 5 balobi Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance. Tomoni te nzambe alobi te to sala moto na lolenge na biso. Mais to ekomona awa lisusu te moto na tango basala ki masumu na tawana
oyo Adam na Eva bazaki na jardin de den tango nzambe bimisi bango na jardin de den e kolobate ba ko bota mwana mais mwana wana azalaki na lolenge ya image ya nzambe te azalaki na lolenge ya papa na ye Adam balobi akomaki na ressemblance na ye selon image na ye et lui donnant le nom de Seth balobi Adam avivaki na mokili 930 ans pe akufaki pe balobi Seth wana avivaki na mokili oyo 912 ans pe ayaki kokufa awa ndenge tozali kote ya bato tolingi via ignorance te tolingi kokroa na ba fausse information te pe esprit ya erreur na bana na nzambe o ba kolanda biso tolingi pe moto a vivre na passé na ye te moto nyonso aza na passé nga pe naza na passé mais tokoki ko changer ba vie na biso na nzela na Yesu Kristo tango nzambe asali moto akweyaki na masumu eloko moto alukaka na vie mingi ezali sagesse soki totangi na mokanda na Proverbe chapitre 18 verset 1 tolingi to continuer ko vivre une vie ya kozala ba victime te na vie po soki to continuer na un esprit ya ko vivre lokola ba victime to ko avansaka te to apprendre oyo nini yango esalamaki na bombo na biso toyoka awa na mokanda na Proverbe chapitre 18 verset 1 robeli biso boye celui qui se tient à l'écart cherche celui qui lui plaît il s'irrite contre toutes ces qui est sage balobi moto azalaka na irritation ya koluka ya koyeba o nyonso ezali sage te Bible moto ezali kolobela biso balobi boye na de balobi boye ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir c'est à la manipulation des pensées biso tolingi bato bazala manipuler ata mokolo moko te totanga malamu mokanda na nzambe pe yango ekoelimbola biso pe ekofungola biso motu na mokanda na Jacques chapitre 1 verset 5 elobeli biso boye si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée moto naturellement moto alingaka kosala moninga na ye mabe moto alingaka destruction ya moninga na ye surtout que soki olati image ya nzambe te to oyebi nzambe te to okomi une créature nouvelle te ndenge ba principe ya nzambe ezolobela biso te moto esengeli obotama mbala na mibale po te omona nini yango nzambe atiaki kati na yo l'homme spirituel yango tokoloba toyoka na Job chapitre 28 elobeli biso boye les gouffres et la mort disent nous en avons entendu parler de lui omoni tokaki balobelaki biso likambo na destruction balobeli biso boye eke l'homme est né na nzela na mwasi l'homme est né de la femme sa vie est courte sans cesse agité ba challenge belé via ba komi na ba trouble belé ba trouble wana eutaki wapi tango nzambe asalaki Adam alobaki intention na ye ya liboso ezalaki ete moto ayeba vie ya masumu te pe moto ayeba masumu na vie na ye te ya mibale moto a vivre na vie ya kokonetre ba maladie oto komona lelo bato bakobelaka nzambe a planifiaki na ye moto a vivre na vie ya ba maladie te ya misato moto akufa te ndenge tokomona lelo tokomona bato bakobotama suka nango bato bazokufa bamusu bakokufa avant batana bango
bamusu bazo kufa ba mort prématuré, bamusu bazo kufa o vandi boye, o komina ko bango lobi me vi yango me pona nini toyaki na mokili oyo. Mais Bible lobele biso boye, il y avait un homme aki na mokili oyo il y a plus de 2000 ans. Toka ndenge mokana na Nzambe ezali ko lobela biso awa, elobeli biso boye. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Balobi mwana na muto, mwana na Nzambe, aki na mokilo yo, pona ko détruire ba œuvre ya diable. Toye ba kayango malamu. Toye komona te nanzela ya biloko misato oyo moto nanzela na masumu ya moto ya liboso Nzambe asalaki ayaki ko recréer na kombo na dame ya liboso malédiction eyaki kokota na mokili oyo makambo ebele tomonaka na mokili lere moko vandi mayele na yo esili mais soki to koti na mokanda na Nzambe dans tous tes problèmes, il y a une solution. Mingi ezali ba problème spirituel. Oyo tozali koyeba te. Dans l'homme est esprit. Azali na âme. Na kati ya âme ya moto, il y a les émotions. Makanisi ya moto. Babiloko ebele pito lati nzoto oyo. Mais vraiment kanda ezali oyo ezali na kati wana. Nzambe tango a décidé yo ya na mokili oyo a établi déjà bisika okozala ba place okokende bato kokutana na bango makambo ebele ya kitoko Nzambe atielaka ngai na yo mena nzela na masumu oyo Adam asalaki ekomi te moto aluka lisusu Nzambe malamu po ete na vie ya moto soki Nzambe azali te toko vivre lokola banyama soki pe yo olobi ete yo lingi koyeba Nzambe te mais olingi te o développer intellectualisme balobi te intellectualisme sans Yesu Kristo na kati na yo okokoma lokola un malin un homme okokoma lokola un barbare toza komona ngo meme na ba politiciens belé ce sont des intellectuels mais tala ba comportement na bango tala ba habitude na bango okomona te bazali ko se comporter lokola ba nyama mais koyoka ye na classe azali na ba diplôme ya ndenge na ndenge mais tango akoti na système ya ko gouverner batu place moko olie batu ba mona mbolamu batu ba komi komona mabe batu ba komi ko yima batu bazo se retrouver lisusu te tolanda awa origine ya ba malédiction e uta wapi totangi na Exode chapitre 20 verset 5 tolobi e lobibwe na Lamentation chapitre 5 pe na 7 lobibwe l'alliance avec Dieu, la charte de l'alliance. Tu ne posterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. De ceux qui maïssent. Omoni balobi, oyo nyonso ainaka Nzambe. Yo koki kondimate papa a vivre na temps na ye mais makambo ya salaki yo mwana okomi ko subir nango est-ce que ezali normal parce qu'il y a des lois spirituelles que nous ignorons mingi to ebite que vie fonctionne kana charnel te to komona na libanda te et fonctionne kana o ezali kati na moto yango qui fait l'homme. Awa, tomoni na Lamentation chapitre 5 verset 7 nos pères ont péché
ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Omoni monde otoko vivre, et dans un monde visible, et un monde invisible. Makambo tozali ko bunda, butuna moi, ngai na yondeko, ezali nde ba force oyo. Mais, solution ezali, to revertir la mur qui vient de Dieu. Balobi, au reste, fortifiez nous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Omoni na teuti kolobali kambote, Nzambe asalaki mokili, asalaki nyonso ezalaki malamu. Kasi Lucifer diable nde ayaki kobebisa yango ba ange déchu wana, ba démon, ba force invisible, pena ba émissaire ya Satana. Bango nde ba ekotia biso na vie ya mikakatano ya kusakana te. Awa na Proverbe chapitre 11 verset 9 elobeli bisobe. Mais les justes sont délivrés par la science ou par la sagesse. Naute kolobela likambo moko awate, Nzambe tango asali yo na mokili oyo, atie plan monene kati na yo. Plan wana, soki totangi na mokanda na Psaume chapitre 139 na verset 16, elobeli bisobe. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existait. Toyoki awa bien que tango Nzambe a décidé te yoya na mokili awa, atie destin na yo, atie makambo ya kitoko. Mendenge nini batu tozoyo kuta na mokili awa, toko mona bato mosusu baza kobonga, bato mosusu bazo bonga te. Tozo mona likambo na ba malédiction, ya ba parents, ya ba ancêtre, ya biloko ebele toza koyeba yango te. Toyeba pe lisusu na mozindo awa te. Ba clan ya baboti na biso ndenge esalamaka toyebi yango te. Ba clan ezali nini? Toza biso nyonso ba congolais. Lelo to mingi toza na poto, mais origine ya ba origine na biso ba parents ba utaka na ba région ya Congo. Soko zali Mongala ekozala na ba région oyo yo outeli ba papa ba utaki na ba mama ba kutanaki ba bali ba ye kobota peut-être ba musuna ba Kinshasa, Bangala, Baluba, ba Congo pe ba Swahili. Omonite les 4 langues wana nde zali ko salate tozali na ba dialecte bele. Mingi ba papa na bisu ba utaki na ba mboka. Tango ba utaki na ba mboka kuna bazalaki ko vivre na ba tradition na ba clan na mibeko ya bamboka pe na mibeko babengi les esprits territoriaux oyo eza ko gouverner bamboka to ba région wana esika bazali. Mais yango moni Bible zolobela biso likambo na tradition. Balobi l'opinion, manière de faire transmise par les générations antérieures. Il y a dans son milieu une solide tradition d'anticléricalisme. Monde de transmission, monde de tradition, batubadaki ko fonctionner ezalaki nini.
d'une information de génération en génération. Ensemble d'informations de ce type, légendes transmises par tradition orale, la tradition populaire. Yango balobite, bamakambo yo, ezali l'air moko ko komisa, malobana nzambe très impuissant. Poete, na kati na ba parents na ba boti na biso ndenge bauta na bamboka. Balobi boye, na bamboka oyo bautaki iya oyo babengi les esprits territoriaux oyo ezali ko gouverner ba région esika bauti to tangango na Esaïe chapitre 19 verset 3. Soki otali yango te na 25 okomona makambo ya minene kafu kafu. Balobi ete l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles, les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Tozali komona yango bandeko. Mais il faut tomi tunaka. Toye belaka pe lisusu boye, na ute kolobela bino lisolo ya ba démon. Ba démon bazalaki bato na mokili oyo nzambe abomaka ba création wana. Sikoyo l'air babomi yo moto esprit ezali ko continuer ko vivre. Démon azalaka na nzoto te. Démon azali esprit oyo ezali na nzoto te. Alukaka akota na place moko mingi bakotaka na miziki ba démon bakotaka na ba statue na bikeko soki bozalaka na bikeko na bandako bosalaka attention pe na oto bengaka ba chulai ba biloko batiaka mingi bato bazana connaissance ya makambo wana toyebela biloko wana na mozindo sikoyo ba démon wana tango nzambe asali Adam na Eve balobi ete diable azalaki déjà na jardin d'Eden. Sikoyo diable na système na ye ya molili na ba bouc émissaire na ye ba les esprits méchants bazalaki déjà coexister. Sikoyo kobanda nzambe asala Adam na Eva esali plus de 6000 ans ya existence. Na kati na 6000 ans wana ba clan ya ba boti na biso to bangala to ba Swahili to ba Congo to ba Luba ekomaki boye ndenge nini ba démon wana pena ba esprit mauvais wana bayebi bazoyeba ke omoni moto auta nde na mabele sokotali composition ezalaka na nzoto oyo okomona ngo siko na mabele eza na biloko nyonso lokwa ba chromium ba biloko bele sikoyo eza ko reflecter ndenge mutu azali l'homme spirituel azana âme pe tolati nzoto yo ba milimu mabe wana eyebi bakoko ya bakoko na yo malamu koleka yo ndenge ozali wana pe bazali ba créature moko très intelligent bazali bazoba te. Mais biso to serandaka compte na makambo te parce que tozali mingi charnel. Sikoyo comment ko expliquer malédiction ezalaki na parent. Ndenge toka na vie awa tozalaka papa, mama azali na papa na ye na mama na ye. Papa azali pe na papa na ye pe na mama na ye. Donc batu babimaka 4 ba ko reproduire. Sikoyo to sali ndenge tolobaka to se migrer teko koma lelo na bamboka na poto na Congo tango tozalaki na Congo to bandaki koyebana na ba famille babandaki kolobela biso balobi bokende na lopango wana te lopango wana bandoki bazalaka kuna lopango wana batu basalaka bakisi bazali kuna lopango wana balokaka batu ba famille mususu komona bana bazo se retrouver te batangi classe musala ezali te bana mususu sisi ba classe bazali ko bimate bazali ko se retrouver te. Mais je vais vous poser une question. Tout le monde par exemple net na ba génération na biso toy komona te
ba parents ba bocho bazalaki riche, bazalaki bato bazalaki riche, baki na bambongo. Mais comment se fait-il que batango ba koufi même pas 10 ans, 20 ans? Génération mususu bazo ko se retrouver. Qu'est-ce qui ne va pas? Okomona te, batwana bazalaki malamu. Mais bato mususu ba ye ko ya après, bazo se retrouver te batangi ba classe. Ba kei ko sala soki makambo ndenge na ndenge. Mais moni que Bible za ko confirmer biso makambo ebele. Bon, malédiction mususu ekoki ko utana ba famille ndenge to uti koloba awa. Maintenant ina point ya mibale. Ba malédiction mususu eyaka na ba ndenge bere. Tolobi boy na Abidias chapitre 1 verset 17 et le bénéfice. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Let ozo sambe la toloba nzambe na Abraham, nzambe na Isaac, nzambe na Jacob. Let yo yambi Yesu Christ lokola moto na sika. Et sengeli sikoyo mona ba progrès na vie tangible visible. Mais balobeli bisobwe, balobeli bisobwe. Pour ceux qui souffrent de maladies héritées, pour ceux qui souhaitaient que la touche divine les guérisse des maladies génétiques, pour ceux qui voudraient se libérer de toute malveillance ayant trait à la famille, au moni makamba famille, balobi, en grippant votre montagne de Sion par le biais de la prière violente et agressive, un nouveau souffle de vie vous attend. Suite à la délivrance de l'héritage maléfique, Tomoniawa, la Bible affirme que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Na Galates chapitre 3 verset 13. Tokomona yango polele. Balobi le problème que vous affrontez, ba problème oyo ngaina yo tozali ko affronter butuna moi. Tomoni yango na ba voya malédiction oyo e bandaki na dame. Eye botami eye te na ba boti na biso tendenge to ko se retrouver. Balobeli biso le problème que nous affrontons à présent peut ne pas provenir de vous. L'héritage maléfique sous forme de problèmes générationnels ou génétiques peut en être l'origine. La Bible dit que le péché du père aura des retombées punir sur ses enfants jusqu'à la 4e génération et quelquefois jusqu'à la 10e génération. Totanga na mokanda na Deutéronome chapitre 5 verset 9 verset 10. Totanga na Exode chapitre 20 verset 4 na 6. Balobi boye, les maladies génétiques peuvent être héritées. Le cas de Géasi constitue un exemple pratique. Soki totangi na mokanda na 2 Rois chapitre 5 verset 27 nous fait savoir que Élisée a maudit Géasi en disant: la lèpre de Nama s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et il sortit de sa présence avec une lèpre aussi blanche que la neige. Toza koyoka ndenge ba origine ya ba malédiction ndenge ezali kolata na batu ebele. Mais ezali nde faute ya kozanga koyeba. Moto tango yo o vivre na ignorance. Oyo mingi balingaka koyeba nzambe te.
tozali ko forcer bino te boyeba nzambe, mais quand même boyoka kamakambo oyo ezali spirituel bien, parce que l'homme est esprit. Awa dans le livre de Deutéronome chapitre 28 verset 15 na 68, il y a au moins plus de 112 malédictions que Nzambe Yemoko a prononcées. Et celles-ci portent notamment sur la maladie, la pauvreté, la captivité. Les malédictions agiront sur toutes les personnes qui désobéissent aux lois de Dieu. Tout le monde yango, ba malédiction ezakana ba forme belé. Ekoki kozala ya ba parents, ekoki kozala ya ba ancêtre, ekoki kozala ya ba coutume, ekoki kozala ya coutume. Ba malédiction mosusu ekoki kozala pe oyo ndenge toyoki pe na basali na Nzambe mosusu mosala na bango ko modiri bana na Nzambe po ete ba bongate kotia bo bangi kati na bango pe toye komona pe malédiction mosusu ye moko Nzambe a pronosaki na bato oyo balingi koyeba Nzambe malamu te. Alobi malédiction, pauvreté, ba maladie, captivité, esclavagisme, kokangama bato. Tomoni yango ezali polele. Nzambe alobeli biso boy. La bonne nouvelle est que Jésus nous a rachetés. Il est mort à notre place. Mort ba mort spirituel. Ko vivre na vie ou vivre na mort spirituel te. Vivre ozala vie, ozala en harmonie entre esprit na yo, corps na yo, pe âme na yo. Ezala na harmonie totale pote yo omi yeba. Tango yo mi yebi ndeko na ngai. Malédiction et kozala na place mon côté. Pe balobi, il nous a rachetés avec son sang précieux. Donc cet homme Jésus a sopaki makila na ikuluso pona yona ngai. Na o nyonso o ezali malédiction ya bakoko ya bakoko ya bakoko. Na lignée na bino ya oyo ye ko bima. Oyebite existence à moto, ça fait plus de 6000 ans. Balobi nous sommes les homo sapiens. Donc ezolobate biso nyonso na mokili awa tozali presque plus de 7 billions milliards ya population. Balobi to uta na mama moko pe to uta na mama moko. Balobi nous sommes les homo sapiens. Que moto wana ayaki na mokili ya plus de 2000 ans. Abotamaki bato bamona kiye. Atambolaki na mokili bato bamona kiye. Bakangaki ye bato bamona kiye. Akendeki ne kulusu bato bamona kiye. Pe asopaki makila pe na makila wana ezalaki mbeka pona papa. Esika Adam ya liboso aeshwaki. Adam ya mibale aye kolonga bitumba. Na bitumba wana olobi ete nyonso ekokisamaki na ekulusu. Na makila na moto te, na makila na moto te, na makila na nyama te, na makila na songolo pakala te, yana mutu moko te na mokili oyo asopaki makila lokola Yesu Kristo asopaki po bako benga ye deuxième Adam. Na makila wana nde tozwi délivrance, pauvreté, malédiction, biloko ebele. Na kombo likolo na bakombo nyonso kombo na Yesu Kristo. Balobete donc ces malédictions ne peuvent plus nous influencer. Nous devons nous débarrasser de tout héritage de malédiction et confesser de nos bouches que nous appartenons à la famille de Dieu. Bandeko, nalingi koloba eloko moko bolele ko choquer bato. Likambo na ba malédiction, likambo na uti koloba awa te ngai na botamaki na desidaki na bima na libota oyo na bimite na eko se retrouver ke na bimi na mokili oyo ezali ya Nzambe ezali ya moto moko te kasi tomoni ete ba système oyo
ezali ko fait gouverner mokili oyo ezali plus satanique. Donc mutu na mutu asali système na ye soki azali na motema malamu bomoni bolamu, soki azali na motema mabe bomoni mabe. Yango tolobi ete mokili eza na deux forces. Force moko ezali ya malamu, force mosusu ezali ya mabe. Eloko moko ezali kosala boye te. Moto oyo andimela nzambe na bosolo, maloba na ye ezali kosala te à travers relation pe communion personnelle na Yesu Kristo. Omoni te moto wana à travers relation na ye na nzela ya losambo prière na ye ekozala très efficace. Pe bato oyo bapona nzela na mabe oyo bazali na ki franc-maçonnerie na ba rosicrucien oyo bakosala ba yin yang oyo nyonso bakosala ba makambo nyonso ya mabe oyo tokomona na mokili oyo. Omoni te mitema na bango ezali mabe, balobi oyo ezali na motema na moto yango komona ngo na libanda. Tokomona te bato wana balingi ko contrôler bato, balingi bato babonga te, balingi bato bazala sous l'emprise de leur système. Mais biso nyonso tozali produit ya Nzambe. Bato atauzala mabe suka nango bakitaka mokili oyo, batikaka mokili oyo. Ezala moto moko depuis Adam telelo avant de la mokili plus de 6000 ans azana été soka zali bola kisabiso moto wana yango balobi tozala ba aveugle te tomoni awa te esprit wana ekota na ba famille na période moko na yaki pe ko sala ba recherche na ba makambo oyo mena koloba liboso esika ya libota oyo ngai na uteli oyo na kolaki malgré bazalaki ba parents na ngai te ya ligne ya makila boite. Mais boyoka les malédictions dans les régions nazali mwana ya Maindombe pe tozali na bato ya origine ya territoire ya mboka na biso da Kiri. Sikoyo nauti koloba na bino makambo ya ba malédiction ndenge zali ko affecter bato ebele pete bato mingi ba maladie oto monaka ezaka min cause spirituelle ezaka na naturel te. Sikoyo balobi te toyoka awa ndenge na kolobao balobi les malédictions dans la région balobi c'est selon nos ancêtres dans notre lignée nous avions une règle d'ordre traditionnelle. Il s'agit d'une interdiction de manger un animal ezali kombonango ezali lokola nyama moko lokola antilope ezana forme wana me na mangala tobengaka nyama yango mbengele bawe bazali batu alaki baibi ba makamona nyama oyo balobi boy depuis les temps anciens il était interdit de tuer ni de manger cet animal car selon la coutume toyoki likamba coutume en les mangeant, il créait un problème avec notre ouïe, Matoi Nabiso. Autrement dit, il était à l'origine des maladies des oreilles dont les gens souffraient dans les villages. Naba village Oyo, il y a Esika, Baboti Nabiso, Baouti. Les anciens avaient même fait la corrélation que lorsqu'une femme mangeait cet animal, l'enfant qu'elle mettrait au monde souffrait de problèmes de pu, dont Mato et Kolumba Solo, dans ses oreilles. C'est pour cela que beaucoup de gens dans le village souffraient de ces problèmes-là. Balobi me sikoyo nauti koloba likamba ba malédiction siko balobi malédiction oyo origine nango ewutaka wapi tofungola matoi bandeko balobi boy avant l'interdiction de manger cet animal
onauti koyebisa bino na kombo na Antilope Mbengele balobi nos ancêtres grands-parents étaient balobi et ba grands-parents na biso bazalaka na ba esclaves. Ils avaient des esclaves qui leur faisaient la chasse. Bazalaki kolia biloko oyo ezalaki ete ba esclave nde bazalaki kokende kobomela bango banyama. Balobi, c'est là qu'un jour l'un des esclaves avait été accusé d'avoir tué cet animal, le Mbengele. Toyo Kayango, balobi boy, conscient ou inconscient du sort qui devait suivre, malgré qu'il réclamait son innocence. Donc, bafundi esclave wana, Toyo Kiawa, balobite consciemment ou inconsciemment du sort qui devait suivre, malgré qu'il réclamait son innocence. Les ancêtres avaient en revanche tué l'esclave le même jour. Tookite telemela ki motoana ye alobite yete mesiko balobite bakoko ya bakoko babomaki esclave wana le même jour. Bandeko omoni bato babomaka bato basan ya ba innocent. Obi ke vi a moto ezana makila, obi te makila a moto elobaka. Toyokawa, suite na yango, balobi te mais avant qu'on le tue, l'esclave avait maudit. Balobi que l'esclave a maudit village Mobimba en disant que puisque vous voulez me tuer pour un acte que je n'ai pas commis, de toutes vos générations, personne ne devait manger cet animal. Aucune cause. Car celui qui le mangera souffrira de sérieux problèmes des oreilles, puisque vous n'avez pas voulu m'écouter. Depuis, ce problème est resté comme un mythe au village. Village nango komo nango Ntikolemba. Bandeko, en dehors de ce problème, en dehors de ce problème, il y avait aussi une autre malédiction, celui de l'inceste. Donc, bandeko bako bala nanana bandeko. Oye bite ba problème mingi to mona kana vie, faut to sala ka ba recherche. Tozala kaba vegle te. Lerozo kamaloba na nzambe kota pe na mozindo na ndenge na yomoko. Senga na molimo mosantu na nzambe yende ayebi esika coutume na bino ewuti, esika ba clan na bino ewuti, pote oyeba mingi. Ah balobiete, malédiction de l'inceste. Pendant les temps anciens et même plus récents encore, il advenait que dans chaque famille, il était de coutume d'entendre et de voir que le premier garçon de la famille devenait irrésistible à ses tantes. Mwana ya liboso na famille akomi kolinga batata mwasi na ye, akomi kolinga pe ba membre ya famille na ye mosusu, et était presque obligé de dormir avec eux pour leur mettre enceinte. Bandeko, bozo yokate makambo ezali mozindo. Bomoni awate, balobete Yesu Christo est vivant grâce à namakila na Yesu Christo pour nous délivrer de l'emprise de cette malédiction. Ezalite ba réunion en famille te. Ezalite ba rencontre ba coutume te.
Mais Dieu est le créateur de toutes les choses visibles et invisibles. Balobete tradition, il y a baptisé comme ça, la parole de Dieu infecte. Yangundeko, tango omoni tozolo ba makambo, toko lo ba makambo na mozindo. Pe makambo na nzambe zane fait ya mozindo. To ya lisusu lokwa to na bamboko yo. Omoni tango mususu ko kei ozui problème ya santé. Oye pas ba docteur, ba docteur ndenge to kinaka na hôpital awa. Bako tuna yo balobi eske ozalaka allergique na babiloko nini batuna kabiso no bako tuna yo ozalaka allergique na certains médicaments mais bande ko ebite origine nango mingi okomona na famille mususu batu bazali boy na famille mususu batu bazali boy na famille mususu batu bazali boy. Est-ce que toyeba ka mozindo wana yango bande ko na pokwa na lelo na ye lelo na kombo na ngai te na ye na kombo oyo ezali likolo na bakombo nyonso kombo na Yesu Kristo ya lobeta azali mwinda pe azali nzela pe azali lumière tika te oyo bakolanda message oyo bayokango na esprit koyokango na mosuni te soki oyokango na mosuni mais na nzela na intellectualisme ozali nango na tuni question balobi ete ozalaka allergie na biloko ya kolia nini ozalaka allergie na bakisi nini mais soki tolandi yango tokoya komona yango ngai oyo nayaki koyeba makambo oyo presque vers 2011 ou 12 nayaki koyeba makambo oyo yango nakomi yango na nzela na mabondeli ya mozindo ndeye kosala te balobete soki oyebi likambo ezali ya solo esengeli kolimbolela baninga mosusu po ete bayeba shwa ekozala na oyo ayoki pe shwa ekozala na oyo alingi koyoka te ngai na sina alobaki po captivité ezala na bomoi na biso te recréons une bonne génération ya bana na biso toza na poto awa mingi toza koyeba te tozo kene na baeglise ka nzambe akosala bote il faut kota na mozindo ngai pe nakotaki na mozindo nazalaki moto ya masanga komela mingi nazalaki moto nakufa prématurément nazalaki très attaqué mais mawa na nzambe na likolo na ngai esali depuis 1992 jusqu'à lelo na melaka ta litanga ya masanga te na tikala komela makaya te na melaka ba cigarette te na melaka ba masanga lisusu te pe na yokaka miziki ya pamba pamba bote na talaka biloko oyo ezali ko polluer matoi na ngai te nzambe atondisi nga na discipline na nzela na discipline alobi ete atie maloba ya nguya alobi ete yo esengeli na telemisa yo po ete ozala sujet de délivrance na batu oyo ya région ya Mai Ndombe pe na lac Mai Ndombe pe na territoire ya Kiri pe ete batu wana bayeba pe ete na bikolo mosusu ngai nazali moto ekolo moko songolo te tango yoyoki yo pe sala ba recherche po oyeba po toyeba po ete tobima na mabulu ya pauvreté ya chômage ya bolingo te na mitema ya koinana ezali problème spirituel po tango mwana botamaka sika tomonaka biso nyonso koinana ezalaka te bokomona innocence ya mwana te tango akokokisa 7 ans après babitude abandi kodévelopper certaines choses ebandi kokota kati na ye mais ezali kosenga bobele nzela na nzambe Yesu Kristo azali solution ya ba problème humaine na mokili oyo tomoni yango nzambe asalaki mokili parfait diable aye kobebisa yango pe tomoni ba origine ya ba malédiction ya ba maladie yango nde ezalaki message oyo nayaki nango na pokwa na lelo na Zai TV tika te kangola moto moko
efungola moto moko mais nazali pe na ba prière ya point pona ko sala te tokobanda ko sala makambo abwe mingi ya mingi balobi je me coupe de tout esprit territorial les esprits territoriaux et de toutes malédictions territoriales au nom de Jésus. Balobi, le feu du Saint-Esprit purge ma vie et purge vie na yo au nom puissant de Jésus. Balobi, je réclame ma délivrance complète de l'esprit yango nini oyo ezali kokanga bomoi na yo chômage maladie koyinana motema mabe motema mbindo mentionné yango yo moko ndeko je brise la prise de tout pouvoir maléfique sur ma vie au nom de Jésus balobi ete pouvoir maléfique nyonso oyo elati bomoi na yo oyo ekangi bomoi na yo belela moto ya molimo mo santo pe kombo na Yesu Christo. Rendez grâce à Dieu pour avoir pris des dispositions nécessaires pour la délivrance de tout genre de servitude. Balabi, je me libère de toute servitude que j'ai héritée au nom puissant de Jésus, au Seigneur Jésus-Christ. Envoie ta hache enflammée au fondement de ma vie et détruis toutes les mauvaises plantations. Oyoyaki kokota na kati ya nzoto na ngai. Que le sang de Jésus chasse hors de mon organe tout dépôt satanique hérité. Ba famille belé tozali to hérité biloko mingi ya mabe na banzela ya ba famille to utaki to yebaki te innocence mais aussi to koli nzamba lobiete esengeri to kata balingi wanda esengeri to kata o nyonso ekangi bomo na biso o nyonso ba parents na biso ba grand parents na biso nyonso basalaki sans que biso toyeba tomoni ndenge mokanda na nzambe elobeli biso polele te na nzela na Yesu Kristo yango wana ezoloba te yondo fungola monoko na yo balobi toute arme forgée contre toi, contre ta famille, contre ba projet na yo, ba business na yo, ba pensée na yo, nzambe ezala déclaré nul sans effet. Ezali na ba prêtre maléfique satanique mingi mosala na bango kosala ba réunion po yo bongate nazali ko kende siko na clôture na koyebisa bino lisolo moko boye ezalaki bongo na mboka moko ndenge toyeko se retrouver na Kinshasa tovandi na ba famille ebele okomona lopango moko baluba bangala baswahili pe ba Congo me yo ye wana ofandi tango mususu ozali moto osambelaka tango mususu ozali na bato basambelaka te toka lisolo moto wana azalaki un prêtre satanique sikoyo avandaki na mama moko mama ngo azalaki na bana siko mwana na ye mosala ne kaka maladi mama ayebaka te maladi mama ayebaka te siko eloko nini ezo eyaki kosalama eye kosalama boye pendant que moi batu mususu na ba région toti komona na les esprits territoriaux mosala na bango kolokaka bato babonga te sikoyo azalaki kosala bencantation ke azali ko invoquer esprit oya ba idole ya ba territoire wana songolo sikoyo leri aza ko invoquer akeko kamata sani na maya te sikoyo désir na ezali te aboma mwana ya mama wana omoni nde balobisi origine motema mabe sikoyo na motema mabe na ye a invoqué milimo sikoyo na sani wana amoni mbala moko sani ekomi makila sikoyo atiki akwei motango mpe moto makasi na suka aye kosala lisusu aye invoqué esprit aye komona Yesu Kristo abimeli ye na sani alobi yo soki otiki te na prochaine fois yo nde moto koya kokota na sani tango kozwa mbeli na yo
o invoke o boma mwana oyo yo nde koya moto wana akeya kwei pe aye koilanda mama wana pe aye kotubela aye kolobatala naki kosala bwe namoni mpenza osambelaka nzambe na solo moto asambelaka nzambe na solo bakolanda yo bakoluka yo me bakozwa yo te mpo oyo azali kati na yo apli puso ake oyo aza na mokili oyo tozali awa toza na besoin ya bapartenere oyo bakosunga biso na bandenge mingi tosanganaka tous les dimanches de 13h à 15h tozali na église te mais tozali na centre de prière oyo tozali koforme bato oyo balingi kosala mosala na nzambe na bosolo et puis tosanganaka tous les mercredis de 20h à 21h na Forest Gate et puis tous les derniers vendredis à chaque mois tosanganaka de 22h à 5h du matin veille de prière tosalaka ba prière ya kafu kafu tozana besoin ya bino bobenga bo contacter biso na numéro oyo bokomona nazali ko saluer ba mama na ngai mon épouse mama Brigitte Ekombolo oyo azali ko kamba oyo ba bengi Mega Market Ministry for Women na saluer yo na pesi peri susu notre servante Mabeya Mazose et oyo azali ko kamba ministère ya hospitalité pe na bamama nyonso bamama Brigitte bamama mususu bamama Adele to salue bino pe to tineli bino mbote to sukisi awa pe to komi bongo mardi prochain bo hésiter ko komela biso te pe to zali ko salue bino bana na Congo bisika bozali to salue bino la famille Kongolo na tindeli bino mbote mingi ba famille Kombe na tindeli bino ba mbote mingi na tindeli bino mbote mingi pe ba o nyonso bazali kolanda biso pe ba mama na biso na Hollande oyo balandaka biso to tindeli bino ba mbote mingi na kombo na Yesu Kristo. Allez, bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye.